Brazzavillois. Te dis que Fally c'est une fierté africaine. Brazzavillois. Brazzavillois, mon roga, toi qui es non bon. Avec que Fally c'est une fierté africaine. Tu vois, on a aussi la pays à Fally. Donc maintenant, bah non. Non. Un Brazzaville te dit Fally c'est un Congolaise. Elle m'a ramené en Afrique. Tu vois. Si Brazza na koti Cameroun, il y a ba boîte, banganda. Fally ka muta obeta. Là, moto na masalanga camerounaise, donc il y a otambola to a faire découvrir ngamo ba quartier na bango kuna ba bepanda, ba nini. Tous les gars ont une boutique, mon Tokos boutique. Ah! Na Cameroun, Tokos boutique. Tokos boutique. On a téléphone pour voilà, on a téléphone, Tokos boutique. Tokos boutique na Cam, il y a un plaisir mo boé. Finance wango metala ba moto ba nini. Tokos amaté, il y a on a faire félicitations. Bravo à toi l'artiste, au sali oh il fallait au sala, au ramener ma kambuna hauteur na niveau na yo. Mais Fally distance aussi à soi. Place aussi à comment. À comment. Tous les Canadiens c'est là boy, faut la musique Fally. Voilà Cameroun. L'artiste congolais yoga ki mikolo kuna mingi za Fally. So na bimi o pa na yoga mingi za Fally. Ce qu'il fallait au moins moi les gars mon pas au moins une osbi et kendara bongo. Ferré c'est un bon chanteur mais tu dis ça qui en haut azara na problème moko a commis sa promotion na musique té. Comprends donc Fally si alona partout alona mingi en Afrique donc le lot pour déraciner Fally en Afrique et à moi passe. OK. Le bagola to c'est pour la toton ici martyr pour ça lui exploit c'est bien mais moi bah que il pousse. La sauté bani. On a plaisaki. Photo wangani to bimabna banchor. En tout cas, fait rigole, je dirais bravo l'artiste. Félicitations. Plein wana na ba aveugle ba monaki. Tu vois, na ba aveugle donc na Brazza batu ba olobela ngoke asali plein tout ça. Tant on a côté Cameroun masalanga mobo yo kalibanga na ngana okapi abi j'ai vu vous avez fait fort. Ya éviter que sinon longwa na ngana. On a signalé pété. Abiga, bravo, vous avez fait fort. Hein? C'est le meilleur stade de martyrs. On a Camerounais. On a Bomikak. Bomikak. Camerounais, c'est le meilleur stade de martyrs. C'est le meilleur stade de martyrs. Camerounais. Ouais, yoka libanga na okapi. La ndenge na moni na ba image. En tout cas, bako ça ndenge moko. Mais surtout on ça quelques pourcentages to tient au côté affaire. Côté affaire qui a fallu monter. To tient au côté affaire. Nandeni parce que ba warrior ba bi côté affaire zaki doni mkongeza pour bazaki. Moi na ba image ya martyr ya Fally. De na habité sur zaki trucage mais moi j'ai vu Fally na podium a oyemba mais parti moko eza vide. Na habité c'était à quel moment? Tant que batu baso kende to batu ba continuer ko kota na habité. Tu vois ça que batu bando kende. Batu ba kende na mona bongo. Mais tant on attend ce qu'on martyr à faire na ba vidéo, na ba photo. Parti on a bien vide que faire un podium na mona té. Au mona té. Le baron c'est pas lui. Ouais raza icône. Tala, to ignora makambo té parce que lelo ba inosbi ba ye to bandika ko ignorer boye alors que tu ebi mamba ki c'est ça là. Comprendre? Tu ebi mamba solo la bien ça là. Tu ebi ba we rande ba bimaka na stade abimina batu. Tebi batu ndenge bakenda na ba aéroport ba koya ba kufa pona batu wana to ko ignorer ka boete pour les autres aussi ba musiciens sika non Fally pe ole kati ba petit ba oya comprendre ce que lobby siko soki ba Jacob J ba komi na ba top ba komo boudé ce que biloko Fally asala Monique na yemo place à ozala et ça le bien té
ya sika eyende konanga kobukana te na masolo ya agence eza se moko ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ndeko yokendaka mboka ya Chine ozana besoin ya kotinda biloko uta mboka ya Chine po eyela de partout na mboka kozala tala solution po na yo yango yo agence ADBM full service eye po na ba solution na bino nyonso na oyo tali ba frais tous les sortes ya conteneurs ba colis différence ya ADBM full service na ba agence mususu ezandeka sérieux ya ko kamwa bonzimelanga bandeko na ngana agence ADBM full service otie biloko na mboka Chine ozeli e comité place au wapi ba ko livrer le biloko après au pesi mbongo ya boyinano ezalate kaka na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ke na agence ADBM full service ba réduire ba frais na 30% bonzimelanga nanu ezalate sotuni ngai okozwa bango ndenge nini il suffit obenga biso kana ba numéro oyo bakoyamba yo pe bakopesa ba directive ndenge nini okosala pona kotia biloko na yo po ozwango en toute sécurité ndeko na ngai bonzimela ngai yekeyi oui. Internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata à la présentation, les gars de Sarabino, ici à Congo sur c'est Actualité Oblige, parce que je suis pas seul, je suis déjà là avec mon invité, le Lomoto Yambelabino, l'humoriste, l'humoriste national et africaine. Abel Bouala, quand même actualité de l'air, pourquoi pas aussi carrière. Dernier volume. Avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi je dis un grand merci à Roméo Mouchano au four et au moulin derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Gérard Semboni, notre DG Hervé Kabamba les cordons, à mon vieux Bruno Lubika à l'argent propre, un bon soin, à mon appel à mon vieux Chico Lubanda, des fois maître, le futur honorable Yabana Funa, Chico Lubanda, des fois maître, à Yawili Moucheni, le sel et le véritable code mondial, pourquoi pas aussi à Tchongonda Imen, t'es avantageux, patron, je te salue, place aux alliés, à mon appel, sur la chaîne La Parisienne, moi Sinzambé, à mon frère Rodrigue Matende. Master Yazalou Koussawabi, revolver silencieux, Rodrigue Matende. Roméo Fungola, on a venu inviter la bise le lot à Belbouala, l'humoriste quand même actualité de l'air, à qui je dis bonjour. Bonjour Dieu le matin, journaliste, oh Kanganet, na benga e bon journaliste, bonjour à toi, bonjour à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Tout va être la bise la minute au mot et bonjour. El Gladiatores, la boalisation, tout est sous côté, tout est la gare, et tous les cas. Mais tout le monde lobby, on a plaisir de venir à Yamolo parce que ça fait un bail. Vraiment, ça fait un bail, Kalamakas. Je me rappelle encore dernière émission, tout ça là. Ah ouais, tout ça là, ouais. Donc, si on a une minute sur la mois d'imi, je pense qu'il y a tendance sur nous, on a réseaux sociaux, c'est déjà que vous avez quitté. On a pu moi habiliter aux aguilles du Banda, moi tourner dans Cameroun, peut-être que nous sommes Cameroun, au Guinée, les aguilles. Bon, Cameroun, l'équipe bien Cameroun déjà, ils ont le festival Africa Stand Up. Il y a bien Valérie Ndongo, le Camerounais que je salue. C'est-à-dire que nous Parlement du rire, ils ont la Côte d'Ivoire. Il y a sur Simba Africa Stand Up na Cameroun. Alors préciser pour Batembele, va confondre le Roma. Nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Parlement, nous avons le Parlement. Nous avons le Parlement. Parlement, ils ont le Goou, na maman na Côte d'Ivoire. On a le Cameroun, il y a le Camerounais. Il y a Valérie Ndongo, donc on a signé on a signé 3 ans en 2021, 22, 2023. Normalement, le contrat dans la Liboso et Silaki, mais quand on a renouvelé sur place. On a signé ici, on a quitté, on a signé. Batangelinga nangai na signé ba présenté sous contrat mususu babi que no tanga so lingo renouveler yoka so lingo kata yoka na moni pesa ina ngo intéressant donc on a renouvelé sous 3 ans. 3 ans les sous. Donc on va kendaka sous kaka et voilà festival de l'équipe bien. Bah au monde on a Canal Plus ndenge to monde on Canal Plus Pop, Canal Plus Première quand débat diffusé ngo ngana lo ba bien lo mata posaka na ba soldat. On va défendre RDC, mais à Moro, qui va bisoter.
makambo tosalaka kuna libanda okendaka na biso nayebi te jour mosusu tokendaka mpe na bino ya mwa délégation mpe boye naye nakende mpe boye nazo mpe mwa cameraman boye bu image koyo mpona basentir nde makambo ezalaka kuna soki botambolaka na biso makambo tosalaka kuna nde bozongaka na fierté moko boye mais les images seront témoins ntango baodiffuse yango bomona mamoto tosala kuna eleki tokos nabeta no braza mponga vana mata nabeta no braza namoni no père spirituel atalinga abi kende tika na bongo onabeta yango père spirituel balaboraka père spirituel yango wana te yoke brapo olinga sango mpe abi yangambo kende fo bavia kuna mpe nagwayelaka nde bateka ntina bawenze yabako ntango boye muchani sikoyo alobi akenda père spirituel atala comprendre maalobatambolaka na principe binaire le bien et le mal, le noir et le blanc. Place il y a batamabe baza ya bonzambe pe bazala. Biso za bonzambe. Nga vana mata Cameroun na beta no braza père spirituel atali fait faire bonzambe. Na ozonga pe na zongi kuna pe atali c'est bon. Bonzambe te. Oh. Bon na maka ti Brazzaville rien. Dans la moto te ba bracelet na nga yango ga bataka. Rien. Nga boy na ngo. Donc ça il faut me m'appeler bande rebelle ba kenda pe c'est pas spirituel nga makasi ba contrat bongo. To beta no bongo poto ke après retour pe na beti ndengwana. Donc en tout cas kitoko makasi. Tout voyage l'équipe bien mamuto l'équipe bien malgré ba combattant nga ka sona comme prêt à voyage. Nga mona ga très combattu sona comme ga préparer voyage nanga. Ya liboso za liboye. Deuxième. Na combattant ko na maladie, problème de nini ya rani. Ta so ya olobate. Bien nango sikoyo ezalaka mwa buna mati buna kei nazongi mpe dayo moko momesano nango nakomomesana soza na nzambe obanga te namona tivandamina na tena yango eya yango papa bu bamonaka bu tokomi kona snap foto banini tokomi mais ce qu'on a ndenge oyo bana festival wana okendaki je pense que nationalité congolaise ezalaka yo moko kaka sikoyo bon nayebi te choix na bango mpo nini nga moko kaka nakokota na mitema na bango te natuna yebi bango te mais mpo nini bozwi kaka nga moko kaka mais so nayebi na imagine omoni ntango tokenda bafestival oyo bosalaka bablage te fo kofrapa baa moko betelo mwa makasi baa moko papa eloba nango saisai na festival oyo basalaka toseka affrontement esobe kutu affrontement esobe na saisai ebelo nive esobe alobaka abibaka ta débité eloko wana markanga fort ovela di coup de chapeau bakata débité première invitation kaka bapesanga na frappamba mona tika likolo eloko epesanga siko faveur yango wana donc nde bazana nayebi te soki nazangaka lisusu omwanga mona bakete na oya te na kati contrat tu vois donc so okie place frappe mbaa moko so frappe mbaa moko bayebi qui tu es de quoi tu es capable isili non mais sikoyo na ndenge sikoyo ya ngambo ya parlement du rire kuna pe déjà prestation c'est kuna pe bandeko bakongolais balaka kuna nasala bakongolais base ebele kuna nasala 2 saisons nalandisa 2 saisons ntango nazonga natindaka banini na nga bazwanga soute ça fait un bon moment depuis 2017-2018 nakenda ti lelo nazonga te otindaka me bazwaka soute parce que salaire omona bazwaka soute nayebi te nga sikoyo na banda okanisa na bibon ntango mosusu travail ekiti mais quand travail wana abinakenda wana na Cameroun quand même chose wana natinda kuna bazwa te nakoti na oka Cameroun fimbo seka mombo eza bango to batrike to ndeni oyebi wana sikoyo bino mo yana lobi batrike to ndeni wana oyebi bino te nanga mo nayebaka nanga te nanga mo nayebaka nanga siko bandeko na oyo bazalaka kuna na ngamba parlement du ribo bosolaka na bino bien bakongole ebele bakendaka na bango bon misu tosolaka te misu bambote kaka yoyebi kaka congolais kaka tokomaka na sima bata oyo na bata oyo komaka ndenge wana mais bon nga lokola déjà nasi na signé place na nga na Cameroun naopema bien quand je vais là-bas on m'accueille très bien le public camerounais aza fan na nga nayebi si yo Cameroun public oyo ya Africa Stand Up akoma fanatique ya Belle Boala so oke Cameroun oke na kombo na nga na ndenge mabe bakobetwa beyo kuna kuna bena donc komeka route tala na minute so oke ka na kombo ya Belle Boala na ndenge afo na Cameroun bakobeta yo babatika mwa mwasi wana mambo asala biso soka ye awa talaka ezalaka mna so moto atali na programme amwinga kombo ya Belle Boala bi yes asepeli deja fona ya okota
jour bakabola biso ba jour bato mosusu bajouer lelo bamosusu bajouer lobi jour oyo ngai najouara te navandaka na public parce que omona bato bakatuna mai omataka nabi ngai lelo baprogramme nga te tu vois un peu donc tokomi conquérir Cameroun malembe nayebi biso 3 ans oyo eleki c'est bon 3 ans oyo su tobakisi nayebi ke kuna mne ezala na minute oyo soza producteur salisanga tournée africaine olia ça c'est ce maintenant olia ba producteur boyo kati bobenga pena donc nazo envisager une tournée africaine oza producteur produit yango nazo envisager tournée africaine pour na sentir pendant que depuis passage na ngai ya Cameroun ba réaction ya ba pays ezala ba inbox ba komelanga on t'aime bien on t'adore ce qu'on a fait na boule na bi so de na Ouagadougou Mali Sénégal bazo koma boule pour ba koma isa ba courageux muso mona tali mais a commis na été metali il va dire que sont 10 personnes ba comme Léo c'est que 1000 nde ba moni mais bazo na ba courage te bon on comprend la fois ni siko na boule na bi mais na minute donc on a s'appelle ici déjà ba africain so na miko ni etamo tournée africaine moko attends la centrale kaka ou Afrique de l'Ouest quelques pays à centrale quelques pays Afrique de l'Ouest et ka donc on a ça l'appel il y a producteur on a pas sponsor bino ndembo ça la projet on est se réaliser ngana zaka na projet et puis na produit bino ndembo to ça la se réaliser na mito so ni petite tournée africaine na belle voilà donc sinon le bio on a donc est-ce qu'on belle voilà je pense que tu fermé moi parenthèse il y a côté humour na yo to beta sko moi so pe na bi ke pour appeler moi ko ta moi moi trop beta sko ma so la musique ndule na biso ndeto lobaka on dit que faire rigolo to beta le 24 juin passé na martyr bandika na wana kasto banyo na ke filme za gyo yango wana te en tout cas là le bani poser des questions na poser question ah ou ta ko beta na yebi ke auta ko beta donc mon niveau il va beta le 24 samedi la dimanche na koti Brazza lundi na zo avion Cameroun donc ça samedi to zaki samedi na zaki mais zaki na ba ambassade ba nini comprendre là aussi ça ba finir ba makamba miki ba dossier miki etikala na ozongi elande na wala chombo siko on a kati Brazza dimanche na isangwela ngande na Brazza pour la kuti benanda ba Brazza villa bena un tapé fiero gapé beta donc ngamna dimanche na lagi bien na Brazza to damengulu na biso na staff na ngato zala kuna to commenter faire na fiero est-ce que yo beta solo au sentaki plein on a plein zaki soto wangani to bima na banchor en tout cas fait rigole je dirais bravo l'artiste félicitations plein wana na ba aveugle ba monaki tu vois na ba aveugle donc na Brazza batu ba olobela ngoke asali plein tout ça tant on a côté Cameroun masa nanga mobo yo kalibanga nanga na okapi abi j'ai vu vous avez fait fort ya éviter que sina longwa nanga ngapena na signaler pété abi bravo vous avez fait fort hein c'est le meilleur stade de martyrs on a camerounais ngapena bomika Camerounais c'est le meilleur stade c'est le meilleur stade de martyrs camerounais wa yo kalibanga nanga na okapi to tchanga ba mouat to féliciter to komisi to boki ba fleur comment le stade y a fait il fallait kaka isa la mabongo ouais en tant que mbiaka ya wengi bon faire azala avant ba big baya na ba sele comprendre donc ya zala na génération moko boye ya moi avant ba master na ye mais to tchanga ika na génération ba master na ye potala kaka en tant que mbiaka ya wenge en tant que moto a oumeli na rumba en tant qu'un bon chanteur na nombre ne soit carrière wa sali il fallait kaka partir wana isala mabongo comprendre et aussi excusez la grippe et betara mabe et aussi parce que faire comme on dirait papier mouchoir et pas ba warrior faire comment ni pourquoi papier mouchoir tu vois nande papier mouchoir comment ça quand la faire et moi trop ah bah non le bataille que l'église au milieu du village et puis que ba warrior be eta musiba on a choqué nga ba comment taxi nga ozanga position et bien éviter pour la position za randeni alors faire rigole comme on dirait papier mouchoir et pas ba warrior ba comment mon a une assis là et le côté tu vois tant on a monika plein on est salami musique
moto ebetami wana na bi bravo. Il fallait kaka esala mabongo pour doser pe moi. Hein? Écoute ça respect. Parce qu'on a minute faire une attirer respect. Attirer respect. Donc stade de martyr on a EPC bena attirer moi respect. Ils ont ici respect. Ils ont ici lié valeur naie. Ils ont ici lié mbende naie ya ki bon chanteur ya rumba, ya l'héritier de la rumba. Ils ont ici lié respect wana. Sikoyo problème est vandi wana. Aye bana eloko ko sala na respect wana. Aye belo ko sala. Aye belo ko sala na respect wana. Parce que carrière est souka na martyr pe martyr continue na CV. Et tikali na histoire. Donc on ba que stade d'affaires ezalaki boye soit teleka qui a fallu soit teleka qui a JB na habité. Et tikali na histoire. Suite siko. La souci na la suite. Continuité non. Continuité. Mais si on a yo lobby bongo, lobby qui est aux arana parenthèse à faire quoi, yo mon lobby qui est choqué par voir, yo mon lobby qui Camerounais parce que les meilleurs stade. Ya Congo Mexico yo mon lobby qui Camerounais éviter que yo longo parce que yo longo peut pourquoi. Tenga na longa pour na ba espoir ba 12, ba molimo ba keto. Keto ba mo keto. Ngana. Mo ba comment yo ke la rapé keto. Tanga ba mona yo bima moi trop. Parce que boss na ngai anasana artiste à part entier. Avant na commandant na mamba faire. Parce que boss na ngai na artiste à part entier. Donc na collègue ya faire na collègue ya fan. D'ailleurs ça bango clair mokolo ministre de la culture obeng sa biso kuna na 24. Yo ba okende ba ba okende. To la te ba veste biso tout okende. Bango ba ya na ba caméra na ba micro. Bon. Omoni na sa collègue ya faire na fan. Sur côté na ba la boss na. On dirait que on n'a pas compris la vie. De comment est-ce que c'est le cacheta net cigare là? Ah, donc il y a ce que tu connais dans le Rwanda, comme au milieu du village. Bref. Oui, il y a au milieu du village. Je pense que non comme moi. Parce que bah il s'est engagé. Bah non, il faut le cabo à la boire. Comment warrior à Katsangu ngamu baninga. Ah. Oh non, bah c'est ça Katsanga. Pourquoi on au milieu du village? On va faire le lookout. Bah bien Katsanga, on a vu que ah bon à Katsanga, on ça il faut le lookout. Non non lookout. Donc quand on a un mouton, on est au milieu du village. En tout cas, on est au limisa, grippe betting à on a beau tenir rigueur parce que on est là, on a peine à biso moi précieux moi ni. Donc moi j'ai petit couteau. Donc depuis Cameroun, sinon il y a bon, il y a grippé dans moi couteau. On a comment au milieu du village. Si vous et là vous avez internet les amis, sur le lobby fali à meilleur, Gaulois lobby à warrior. Sur le lobby faire à sali plein à martyr, warrior à lobby à Gaulois. Parce que tu que non, ce que tu malramba, moi, il s'absent non sur les lots. Stade de martyr, il y a fait rien à faire. Il y a un ça la plein ou le ramener. La ligne n'a moni n'a pas image. En tout cas, cause à ligne mon corps. Mais surtout, on ça quelques pourcentages, tu tiens au côté affaire. Côté affaire, les qui a fallu monter. Tu tiens au côté affaire. Nandeni parce que bawaré, babi que côté affaire, zagi doni, mkongoza pour. Moi, il y a une image, il y a martyr, il y a fallu. Je n'ai habité sur la trucage, mais moi j'ai vu Fali na podium, à Oyemba, mais parti mon vide. J'ai habité c'était à quel moment? Tant que tu vas kende, tu vas continuer au côté. Tu vois, c'est que tu vas kende. Tu vas kende, na mon abongo. Mais tant qu'on attend ce qu'on martyr à faire, n'a pas vidéo, n'a pas photo. Parti on a bien vide que faire un podium dans mon athée. Au mon athée. Mais bon, c'est ma vidéo, moi, on va faire un podium et la cima. David, mais balakisi. Si mais alors qu'à vite. Est-ce que quand tu as fallu que bango ba biso vidéo ya bango na sima batu bazala. Ah wana vidéo ni. Ouais, mais ça mon morceau vidéo on est ça. Na mon internet c'est sionné. Il y a on kasi ya na zo partir. Quand on sort là na ndenge to mona ba vidéo on ba internet ya to mona. Fierté ya biso tout, tu vois. Les frères na mon amna suna telim na photo na mon amna ndine. Moi indio mon moi indio. À peu près les tigas na wera. À peu près na wera. À peu près. Donc oui, yo tu chega ma. Ah bon voilà. Na lukera ko peni no lukera ba makambo. Ngapi na yo ka te ko benga benga. Mais na tsone na waki atie les pas de quantième. 20 les batuni question. Lukera pas problème hein. Et lukera pas problème. Ya le bio ba bio yo na statistique na ba cha yo premier rendini oui. JB deuxième rendini oui. Ba bi na Kofi troisième rabi Bon stopper. Troisième les affaires. Et Kofi troisième yaya. Bah image exact. Kofi troisième. Kofi troisième. Bah image Ali. Si on a le but Kofi troisième t'es.
te likambo misu ba image wana tout eza quand tu le pas mona on a misu comprendre te Kofi 3e faire rende à la libango faire est-ce qu'on a fallu que babunda na ce qu'on bunde la place mo wana ba lukana mo statistique ça wana bien place statistique ça la bien parce que image quand même est là image après ngas ko souci na ngai na yeba te batekaki billet quand banane les banane martyr à l'épate habité tant la communication on a ndenge salamaki ba noteka billet ba notambola na ba bogarde de la presse ba noteka bon mais pourquoi il y a pas de notion ba ko ba bi ko tu bogarde ya presse na yamba bi ke batiki devoir ke batutu ba beta stade de martyr bote na billet ko ba tambola chaque commune on est babeta systématique à Zibula. On est Zibula. Zibula. On dirait, on a confirmé. Réaliste. Plus de 80 000 personnes. On a espace à combien de temps? Et puis en mouvement, il y a des billets, son vidéo, ça va balancer. Comprendre des armes qui kino soit il y a pas de billet avant qu'on base accès la stade bando là c'est billet ba okota wamte so ba tela ki billet pour wamte mais on dit zibula mo ebeta mai wana on mettait cela zibula et auto yinda pe na mo internet ça ba jour concert na Virginie manga on ira là ça là na ebite so yem da publier quand on là je ne sais pas na affirmer mais Virginie manga la vidéo na yem to na roloba le téléphone parce que au faire alors on a commandé à la police il a commandé à stade mais c'est que ce qu'on m'a dit voilà ce qu'on m'a dit sur mais on va bon on a évité faire le commandant l'a proposé faire va fouiller la porte bah donc on fait ou bien va fouiller la porte pour va nous faire des bandes va une billet va côté là je ne sais pas trop mais ce et que déjà bah warrior bah même on a boule que on a derrière va fouiller la porte à stade papa c'est un bah donc on fait les vivre na qui ça biso tout même na ba mariage. Et comme à la période, à un moment où on a une invitation, à côté Sili, à pire petit, à portier, à même dans le show, il y a plus de ça dans le show. Il arrive un moment bien, mais après, au pire petit, à côté, à Kotara. Souvent, événement, le roi stade des martyrs. Stade à Mounene, bon. Stade à Mounene, Nengoana. Biso sala to seka moko awa bana IBTP ba Yane Lulu. Bika ba étudiant de Tarabe c'est des ingénieurs. Siko ba ba futa billet ba ta série ba ko ta tala to seka ndeza ki ba I level. Ba étudiant siko ba Yane Lulu. C'est ingénieur lusus. Ba biso bo koti biso ate bo sa festival te. Siko na olinga ba ministre ba tu ba étranger ba tu ba ya wa mobule ba. Boko ta Boko Tara. Mais tu vas participer à festival. Mais ce que tu as dit, c'est systématique. Tu vois, parce qu'on a une statistique, on a pour de la forêt premier, là tu acceptes. Premier. Je vais bien la deuxième, tu acceptes. C'est le troisième, tu fais faire. Faire un affalé, la quatrième place. Parce que on a vu, hein, c'était full. Hein. Mais c'est que le roi de la forêt, et il parce que tout senti, warrior, on va salle d'émission. Pour que confrère n'a pas Maza Warrior, Alexis. À ça l'émission de la forêt derrière, le icône la musique. Aza légende T, Aza grand. Alexis Mabenae. Ils sont aussi bien fallu côté Mobo. Aïe, au boum et là, Nanioso. Faut avoir un contexte. Faut avoir un contexte. Si vous avez le droit de contredire, si vous avez faire à la troisième, il y a une preuve pour les à la troisième télé. Il y a une preuve pour les Fali à la troisième place. C'est ça. On a eu une place dans la quatrième place. Pour nous, on a plein on a eu une channel avant. Mais on a eu Kofi à l'équipe faire un plein. À l'époque, plein moi différent. Et fanatique, l'autre comment moi internet est ça. Internet. Or, pour vivre l'événement, il fallait aux Anakati. Si on a quantité, extrait na Caribou, c'était pas suffisant. Donc voilà, et on a plaisir automatique. Donc on a condamné propos à Alexis alors.
na condamné en makasi ouais raza icône te za légende te abi ouais raza icône te légende te ouais na 3 albums fallait na 7 albums ouais azwa to pas makasi azwa na vie na c'est Cora alors fallait il lelo azwa ça fait plus de 7 trophées à Afrima si je me trompe pas 7 6 il y a Afrima selon abi fallait abi so ba mikutu ouais na ba partie anglophone oublie dans la partie francophone il fallait betara et pas natala documentaire moko boye ya ba Camerounais moko boye bazo kota nzela ya poto na ndenge ba kota kati pendant que ba okende na kati bazo ka wenge musique à 4x4 et puis moko na ba on a partagé sur la chaîne nanga so bo koti pena na ba post nanga bo mona na panga so na moni lo moi bien na sala na partage là moko so ba tia commentaire abi ça c'est wenge musique comprendre wenge musique genre ya ba légendaire lo moi ndenge wana ouais raza icône tala to ignora makambo te parce que lelo ba inosbi ba ye to bandika ko ignorer boye alors que toyebi mambaki muse sala comprendre toyebi makamba solo la bien sala toyebi ba wera ndenge babimaka na stade abimi na batu toyebi batu ndenge bakenda na ba aéroport bakweya bakufa mpona batu wana tokoki koignore kaka boye te mpo leo tozwi bamusicien ya sika non fali mpe oleka ti bapeti baoya comprendre siko lobi sikoyo soki bajacob j bakomi na batop bakomi obude siko biloko fali asala omoni ke na ye mo place aozala esale bien te esale bien te ndelo bien wana tozokendeka tozoshita déjà parce que par rapport ya ndenge lelo bapropos na bango kaka tozala na mwa terrain na bapropos ya bawarrior mingi balobi ke c'est comme si on dirait clan wenge ou presque 80% ya baartiste congolais balingi su fali te bango tu bazosangana mpo badefiara fali selon bango lokolo ye na clan wenge tovanda nanu wana plaisir mo esala ye nga na podium afere maestro seleo nani so azalaki Eboa moni wenge Prince d'Angola Kitambala tala wenge asilaka te so asili ye mo alingi place na comprendre ye penaki wenge bana wera bamabe bangande na conscience te omeka nde baboma le markite wana section d'assaut ya Congo baboma nka boye conscience nde moi nayebi te soki martyr affaire ekolamusa bango mwa ndambo nayebi te martyr nayebi te soki ekolamusa bango mwa ndambo wenge elo ezanga bango ka conscience baza force moko boye so basangani tomona ndule na mboka oti nana otya mbanga liboso ya wenge comprendre quartier la te ezalaki nango mpe na ndenge mpena ya makambo bavacuum biso tu toyebi ke ezalaki wenge parceke bana yango bango tu baza bakufa te mais ce que yo ozoconfirme biso mpe ke bana wana wenge sorti clan wenge baza contre fali lelo kozala contre fali nayebi te nga namonaka baovivre kaka vi na bango ubia bazocible artiste bango baocible eza fali selon bawarrior na baka selon bango bawarrior mpe na ndenge bien botikaka komona makambo nyonso kaka contre fali na ndenge bien totika komona kaka contre fali te ndenge mo mpe kaka bagola botika mpe kaka komona contre fere po bagola bape fort na mambo wana po batika le 24 mpo na fere babika costa tieka mpo na fere oka tika mpo na fere deux pays abeta mpo na bango etikaleka baloba meme bato baanniversaire bofete te mpo fere abeta concert mais ce que neti lelo nde olobi ke clan wenge so basangani ezani me lelo mpe parce que tozoshitaka me lelo mpe clan wenge faire egole après concert na oyo wana trésor congolais asala sortie médiatique moko oyo etie mbutu entre faire egole na héritier wata mpe barépliqué balobi ke no faire egole yango bakumisaka ye ayimbaka danger bamona mpe koyemba danger yango na stade te babeti fere na fali selon bato wataki babeta baconcert ya ofele bango nde bateka babiye yango bazala ndambo apesi ya bango mbula martyr moto akoconfirme biso te ke ateki ka abiye bato bakoti ofele te towana kishasa toyebi loyenge akini nde ezalaka déjà concert ya martyr ce qui est sûr bato bakotaka ka ofele basa bino bozalaka na bamicro butu nano bashege oyo bazalaka na ville wana babeta bino masolo bato bakotaka baofele bango wana bata mobulu ana bamosusu bana bandenge na bango basotelaka
Tara ba comme ça stade Martyr ya bango. Ah place na ngai. Balala wana. Donc yo o ba stade bien public moi bi c'est que za place na nga tellement nga vandaka. Et simbate. Concert tout ya Martyr ye baga ba kota ofele point bar debe suki wana. Debe suki wana. Force ya wenge so ba comprendre ngo. Et on même ba ko suma musika. Comprendre mais bazala ndé bazali na conscience peut-être ndenge basangana yi na le 24 et voilà musabango mo ba featuring mo ba nini et ça là ba ko suma bien et ça ba suma bien ndenge lobi wana belbo wala mais par rapport ya yo uti di banda mboko tambola pe moto ça fait lelo siko artiste congolais nini azo meno ba yo mo trop li banda nani wa yo mo trop ko ke na so malé la so ba yo mo trop li banda ono za ke wana apa on doit dire jamais yebisanga monde oke mo ke na bon mo na Cameroun fani o lukela makambo o finga na ba commentaire o fani no na bon mo Cameroun musique na bon ndo yo ka pe bon pe me na mo mikolo ba o finga nga suke tiko lelo boya toko samate ya on a lo ba faire félicitations bravo à toi l'artiste au sali o il fallait au sala au ramener makambo na hauteur na niveau na yo fali distance aussi à soi place aussi à comment à comment à distance nanani nazali na brazati nazala na staff nanga po moi so na ke braza ata na bibotika na lala na se concerter na festival rien tala ba masa nga bola so ba moni masa na biso ya artiste esco aye plaisir ça to vanda to bimara mais là tout kende boy moi plaisir wana ça la bien. Quand un Brazzavillois te dit que Fally c'est une fierté africaine. Brazzavillois, moi na roga, toi qui es non bon. Avec que Fally c'est une fierté africaine. Tu vois, on a aussi la pays à Fally. Le matin, non. Non. Un Brazzavillois te dit Fally c'est une congolaise. Elle m'a ramené en Afrique. Tu vois. Na sisi Brazza na koti Cameroun ya ba boîte banganda Fally ka muta obeta na moto na masalanga camerounaise donc il a otambola to a faire découvrir ngamo ba quartier na bango kuna ba bepanda ba nini tous les gars na moni boutique moko Tokos boutique na Cameroun Tokos boutique Tokos boutique on a téléphone pour voilà on a téléphone Tokos boutique na ya na ka plaisir mo boye finance wango metala ba moto ba nini est-ce que vous avez il a fallu créer une boutique pour mettre so ça y est na habité mais et mon boutique mo ga simple ga Tokos boutique to le kana banzela boye so ga musique Fally bon Cameroun l'artiste congolais yoga ki mikolo kuna mingi za Fally so na bimi o pe na yoga mingi za Fally so ki Fally te au mona moi le grand mopa au moi inosbi ekendara bongo Ferré c'est un bon chanteur mais tu sais qu'il y a un problème moko a commis sa promotion na musika te comprends donc Fally si alona partout alona mingi na Afrique donc le pour déraciner Fally en Afrique et à moi passe. OK. Donc Gola to c'est pour la toton ici Martyr, pour ça lui exploit c'est bien. Mais ouais bah que il pousse. La sauter ba Merci beaucoup Abel Boala to la suka est-ce retour ya Kisinjora chez Fally yo lo bani moi na liste no. Oh azongi. Ouais. Kisinjora azongi pas Fally retour na yo. Est-ce que ça qui dit abia tamboli trop on est déjà parlé na ba te bele ba bongi. Ya bongi te bate bela tika ka ba bongi pe na Fally ba bongi abi ba shumelo do beta munda ba bongi ya Christine na sengi pwani po na mona ngambo ba golo ba sepeli mikolo aye mabe abi onde zana fala leki batutu aleki bango bien sûr to lo bani les évangile soleil ya bibongo ay fala leki batutu mikolo do na mona benjo ka bandi promo Martyr ya Ferré na bi bagolo ba sepela mama na osekaka o se bobe yesu ka bongo bien yesu ka bongo to komo yeba na mwanda na internet omoni so azongi pa Fally bon abandana ye so babongisi entre bango ngana oloba nini muta mutu o bible loba ngombe kutu ayebi kolo kunda kutu ndeke ayebi sala na ye
mutu na mutu aka na mutu na ye comprendre nga sikoyo namonaka nde bagolo banéglige gladiateur na bango nde place na comprendraka te banéglige oyo yango sikoyo bamona mpo ndiki okatisa ngambu me yo lobi kokatisa te tosani okatisa te na na katikati na kati nanu te na na katikati obeta deja suki o ometa osite me obeta deja sobi ke ono ipupisa aza pena likimo écart wana ya vérité wana sikoyo ya teke efozalaka na bien est ce que efozalaka warrior po oyebaka efali abetaka mingi na afrique tovandi kaka boye tomoni kaka keso 54 so 54 na bamokobe kuna na namu nasali yango namu nasali yango jona misik ntango bino bolinga kreze na se bomonaka abimi kuna pa ntango bino bolinga boye ya okreze bomonaka abimi kuna non mais bravo c'est une fierté congolaise nga esalaka nga bien so nake libanda vient du pays de Fali Poupa et esalaka biso bien donc voilà je disais bagoloka mutu banéglige gladiateur na bango bomonike bato bazonga mpo na bango bakomprendre kaka merci beaucoup Abel Bowala nayebi ke tomonani lelo meza ya suka te to po tomona so tosola nayebi te bambote soit message ya suka par rapport à émission lelo na bafan na yo tuna batuto balandi yo puis bambote na balandi yo. Alors message à Liboso, je suis en train d'envisager une tournée africaine aux producteurs on a moins moyen na yo et que vous avez un billet d'avion pour se déplacer dans le pays bas sponsor pe o ba moni ke non ba koki koya au cas où artiste azawana et ko sala biso bien parce que ba producteur bozalaka na musique té bozalaka na ndule té o beka nini produit fait regola c'est pas toi ba produit pour minute so meminga mna na tournée africaine tu attaquer ka institut français ka ya Olia ah ouais blague te Olia donc voilà bambote na batutu batali biso venanga bona mushinda na Chine na tikala na yo batutu bakanga ba phone na boki na ga yo moko ye moko bona mushinda na Chine to suki da biso wana. Ok, merci beaucoup. C'était là Abel Bowala, l'humoriste. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. D'abord, tout le monde sur le Congo, sur vos likes, vos commentaires, et ça l'a fait énormément plaisir. Un grand merci à Roméo Mouchado Azaki, au fond, au moulin derrière la caméra. Là, je pense directement à Gérard Semboni, notre DG à Hervé Kabamba, les cordons, à mon pied pour ne l'oublier qu'à l'argent propre, bon, il y a Jojo Monda Imen, t'es avantageuse. Patron, je te salue à l'honorable, le futur honorable Yabana Funa, Chico Lubanda, deux fois maître, le futur honorable. Molobeli Yabana Funa Chico Lubanda na mono na musika Shuna Chanel la parisienne moi Sinzambe le seul et l'unique code mondial ya Willy Moucheni na salo Sukozali donc na mono on appelle Rodrigue Martin de Master ya Aziz Alou Koussa donc Rodrigue Martin de Master ya Aziz Alou Koussa donc je pense que quant à moi on se revoit à la fois prochaine. Bye.